mututu alelaka biso siko toyebisi bato oyo bomona koto kuna bosepelaki te boya siko mpona biso bovivre siko la bonne musique na bali sepela yo mpe so bali oyaka moninga bali sepela na mawa mingi na bato m so boyoka ntima toyebi ke bino bobala me mabali esimba te mpona grâce te mokufi loko ya Yvette Kalongo ekufa loko ya ser na biso Yvette Mayambe ekufa bolingi mpe kaka ya Karine ekufa aza collègue ya wata babeta orchestre moko janvier so tokola papa leki eza lokola badolphe dominguez badidie masela ça ba concert monsieur ezaki balipa mateko fele biso lipa mateko fele te tokoteka babiye na biso bakosombika ni babizwa biye oke sombaka essence ka bakabelo biye na so biso ya kosakana te eza na bato misusu bobimisi badiske mais botal peza eyebeta mate MC zoyoka na makasi te MC ta imika bobenga bato bakoya te yonde mwe bobeta ba concert te yana bato misusu abandika akobina boeti asusa oyemba te biso batotine eza te bomona bina héritier olia lisango nde bana bonye baliaka lisango talaka jour ya Noël bato bakoya osepela ya ba concert musu bato bayaka basepelaka te ezalaka nango ya totomona dernièrement ba concert musu bato bakendaki. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux en train de nous regarder à travers notre chaîne de référence Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre à travers votre mission à cœur ouvert avec votre humble servante Fallon et Congo, il y a Fallon. Laissez-moi dire merci à mon réalisateur, Yanode, mon réalisateur, c'est grâce à lui, pourquoi pas, nous surtout soutenir la musique de loin ou de près. Là, je vois ma tata, la tata de mes enfants, Aline Mwemba, la tata de mes enfants, pourquoi pas, Dr Gerson Bambou, la France, je vois Cathy. Et Congo, ma petite soeur depuis Luxembourg, pourquoi pas à Gauthier, Sueli, comme toujours, actualité de Ben Arabiso, Nengebino Moko Boye, Bibisono Soto, actualité à Nicolo, Papa Noël. Papa Noël, petit Papa Noël. Tous na Papa Noël, na petit Papa Noël. Hérité Watanabe, Moutoto, il y a Tembe, tour de contrôle à Obeta le 25 décembre déjà. Solo la maman mingi na auto bengaka janvier wata donc on a dit que ça d'accord nanga quand il est invité nanga yam kolelo janvier wata bonjour. Ouais, bonjour ma chérie. Bonne nuit. Ouais, par la grâce de Dieu. Bonne nuit petit Papa Noël. Ouais, héritier wata tout tourner plus qu'un la tour de contrôle. Moi en tout cas dernier fils ya wenge na PCMO te place ça. Déjà na maki na Afrique ici tozela bango ka to un événement moko o bato tout bazozela na kati ya Kinshasa na ocha ngoup na Kinshasa to ocha monde entier pa bato bazo ya musika mo belea bato bazo ta ba Belgique bazo ta États-Unis bato bazo ta ba Sénégal Maroc o senti pour un événement wana par rapport à tour de contrôle héritier wata ya tembe na pesi bato tout bolinga ngabote na bosente Jordan Français qui est un super play à Paris. Nabo Sente ya oui Michel Koda Mboka wa mda vie à Palais maman Brazil Bokomba ya sala toujours dans les circonstances nyonso mettre l'euro olympique mandembo nabo sanité Guy basket mokonzi ya double continent Patrick Mungu babi tozana madame yeka là on dit Patrick Mungu Patrick Mungu tozana madame wa keta ba ka sanga madame Patrick Mungu beti singa ya Ok, merci Janvier Wata. Janvier Wata. Janvier Wata. Abuma relation. On va comment on a ça. Qui me compte abuma relation. Ça. Tenga soza na bien, toza bien soza na pe mabe. Ok mabe. Toke mabe. Abuma relation. Abuma relation. Saturday, ba bien ala mon Saturday. Voilà ba masa ba Poutine, c'est l'autre Poutine yo pe Poutine. Tenga par rapport ya ngala misente. Msuyi ya ki musicien nga siko par rapport à YouTube.
Poutine a bonne relation. Poutine a Poutine. Nazoé biso. Saturday. Nazoé biso ngai. J'ai vu tout quand maman dans l'actualité, ma préparation il y a Papa Noël, il y a petit Papa Noël bon préparer ça de martyr. Bon, mon histoire de martyr on a vu ça fanatique tout bon ngaki héritier wa surtout na bana ya Wenge, wala na dernier fils ya Wenge. On moni lelo communauté congolaise to yoka la bonne musique auto envier ça plus Wenge. Surtout na ba jeune tout oyo mona ba osala musique, o mona ba bina filet, o mona ba fali pour ozo mona ba ferego la, ozo mona bango tout ba to ba ça succès. Tolanda toujours Wenge. Ya na zo ça bana tout ya Wenge, o bolinga la bonne musique. Préparation dans ce sabino ezé kitoko talaka préparation zaki ana Kinshasa totali par rapport à bambrouillement Kinshasa tellement dans la robi maboya so yo ngi bitsa bimise mo boule mo ya bien betemo ba séjour mo en Afrique d'ici orchestre naïmoko na ba danseuse bazo répéter bazo préparer événement ya munene pour on exemple na grand événement basala na ba fantir que orchestre même ba vandi maki concentration kitoko pour ba ça non même moral. Exactement kitoko préparation exact tellement kitoko so botalipé na ba direct Francis Liba la kele pe na ba mazongi so talipé na ba Facebook au moins na mec orchestre pinda basé pour se comporter kitoko bazo pour se préparer kitoko répétition presque chaque jour bazo là la té chorégraphie yo na so bisaka ba fanatique il y a la bonne musique pour la musique ya kitoko boya penza le 25 décembre boya koyoka penza ba BM boya penza koyoka ba la coyote boya koyoka ba gombi na gombi pour biso concert na biso na ndenga mabeti ba boya nde ko sepila talaka jour ya Noël ba boya o sepela ya ba concert musu ba ba sepela raté ezalaka nango ya to mona dernièrement ba concert musu ba kendaki na bulke ba kolia lo sona madesu me ba kutisi koma tembele na lo sumonte ba sepela te ba yebeke ba kobetela ba nzembo ya bien batbayebeke bakendaki pa omoni ba jour wana ba concert bakenda pona ko sepela so omoni mutaki ya sepelité omona ndaki osonga na nzela ba ana bisembo na nga pamba biso to assurer ba fanatique o ya la bonne musique o bolingaka surtout héritier boya bon omona ndé héritier ko partager na ba musiciens to bosanité to boyité ke ba surprise pesa la nango to go benga pe ba tunsu ba koya ma surprise mais biso moko ndé pendaki bato ba heko tala ndé plus héritier donc to s'attendre déjà na bo benga ça devait vitaminer déjà bazali ezala minene ezala mike ba ka ba invité mais plus bato ba koya concert wana ba koya otala plus héritier pour héritier mutabengi si bato na stade de martyr wana stade wana soki etonda pona héritier stade de martyr etonda na yebisu meke omoni stade wana to déplacer yango so to beti to déplacer stade boko déplacer yango to déplacer yango na so biso to yeba te soki za na commune moi soki za na commune ya Kinshasa to kolongola to éviter so to kotika na kala to éviter so to kolongola ngo pele moto ko tika ngo pe na barumbu to yeba te me ba yeba ka ke to ko déplacer stade wana na makambo na te kozala déplacer par rapport à lui parce que na moni pe de bon bandi promotion na retard ba billet manzo te comme na retard. Est-ce que vous avez vraiment sur stade yana boko déplacer on boloba te to asir na biso wana za bakila na to za pina sir na biso wana za wenge omoni héritier wata na yebisa bino bato balinyaki déjà kwani héritier na bimisa disque était na kati ya mboka oyo mais bato na yebiso ke bakota concert na ye ya liboso na showbiz bamona makambo zala misa za na disque wana showbiz auto pelisa Romeo Golf. Ouais, il y a Romeo Golf. Ah, ouais, non, vous avez disque été. Mais les lots, c'est quoi? Mais parce que la bon, il y a mon déjà peine à monter. Bien sûr, on a perdu la vie. T'as la bonne va comme on a le héritier ça ou ba dernier fils va tour de contrôle. Et ça quand papa me tape ici. Tant que c'est que papa me tape 5 codia. Au moins t'as là bas tout ya wenge ozo mona wana. Les seuls mona o lelo ba vie ya wenge ba fanatique ya wenge. Baza lelo ya kosepela baza penda ke fier pour l'héritier et on a trouvé ça que biso stade wana to déplacer pour to yebi ndenge tout ça en plus to binisa disque le 18 au moins le 18 oyo disque c'est eux pour que ça 2 ans nous sommes tu pas fête c'est bien to fêter des ans disque to ko fêter pe sous Noël to ko souffler gâteau talaka niveau anniversaire le roi de la forêt parce que tala siko ba stratégie on a mona avana na nkoi mona nkoi azaka nkoi yo c'est nous qui tomba to banda ko tondi sa ba stade wana ba Jordan Fonseca que super play boyi marambo ba Lisa Crédit Lionel elle a peu sur ba bote place dans un serre na ya 4
ba yebike ba wera ba jibe siko dernier fils na bango au moins les autres ba c'est presque tout ya ba dernier fils ngo betelango c'était trop dernier fils déjà faire rigoler la carte déjà makambo wera son na lobby dernier fils faire rigoler la carte da makambabi ya za pepe le ka wenge donc biso to bi que dernier fils ça ngo te ya ko kata makambo te makambo mutapesa mutako kata makambo ne zaka papa ya ko kata papa leki te papa leki banana na tatani na papa leki ya wata te na tatani na mama aza collègue ya wata ba beto orchestre moko janvier to tika ko sa conscience batu to batala ka biso ba elike aza collègue na ye ba beto orchestre moko na maison mère c'est ça ba ko sa conscience ya batu te ba ko sa pe batu te au moins vérité ezala na mabete mais tant biso to levi to lo ba vérité au moins na ka moto mususu o a ignorité aza collègue na ye ba beta orchestre moko orchestre ya weranson da yo boy ka papa leki te a papa leki na biso te na tatani na mama ni na papa wera na mama si deji ma pasteur que bango tout au moins ba beta na orchestre ya nani ya weranson so to ko papa leki zo loka ba Adolphe Dominguez ba Didier Masela si pa uta 4x4 te janvier ayema na diskeni omoni koyemba na wenge fo yemba na disque na ndenga mabete koyemba na wenge ensemble tikobeta ba concert ngol bateke waki mwana wenge so ba bisko disque nini ya wenge o vient na biso ayemba ezate na ndenga mabete quoi disque moko ezate lelo so batunike bato basala moi passage na maison mère ozomo ya bato misu bayemba pete na ba disque bazali c'est normal. Ok, ça va, tozonga na actualité na biso to mec tozonga passe tozala ki makambo ya stade de Martin no bozo bo rotonde c'est d'abord ni quelqu'un bon ba ken piana ba bola na bena ken piana te makisi wana fi na place ça te pour le niveau ba ken piana pe ba tonde c'est kalibi ba secret wana bo bukana te ya za na ayebi secret ya rotonde sa stade bon luka viezacle bon luki de ba kombi balé bon wana une stratégie na bango ba tondi c'est biso to la stratégie ya weranson wera tanga tondi saka stade de Martyr ken piano aluka ken piano tant ko folo mida tondi stade de Martyr na ndimita aluka ken piano tant JB abeta stade de Martyr tondi saka na ndimata aluka ken piano tant wenga ensemble o ba otobeta stade de Martyr ba tondi se ba luki ken piano bazalaka wana bazalaka na ken piano te mais bazalaka na papa ya ken piano nani Zakari Bababas bon après si fait Jacques Mbote place ça azapi mutumwa ba stratégie mais biso to bengisi na biso yete na ndenga mabete azape vie te to bengisi na biso yete to apena bato to bengisi to bona biso na ndenga mabete quoi to apena bato to ko ba no bengisa ka mutu moko te oblo kwa ba pona ki biso biso pona te biso to beta stade da biso kitoko to na posa ko benga ken piana te aya ala sa biso nde place ba bomaka bato biso te biso to ko boma mutu te muta okufa te kwa stade ya ba ken melara masanga mbila te ba stade ya ba ken piana o ba tondisa bato tu ba mona bato ba kufa lelo ba famille wana bazolela mama na ngai oso mono biso to ye ko beta la bonne musique to ye ko sepelisa bato bata la biso ba ye ba koti concert bazongi bazala l'aise to lengi te to ya concert na biso to kendaki concert bien ba famille mususu to bazosonga babanda kolela matanga ya propreté biso mission na biso artiste na biso aboma tata na été aboma mama na été aboma pe ba fanatique na été parce que abomi lo ba fanatique ba nani siko ba Holanda pas succès tambola na ba fan succès lingaka bato balanda yo soso ka bando boma bato balanda ke lokwa biso bo omoni te ke moyen te banani ba kolanda biso to koboma na biso mutu te ken bien lokwa bino stratégie o bino bomona ke ya kotondisa plein na kati ya stade ya koboma ka bato biso penza na orchestre na biso Jordan Fonseca super play Jomo Dango velanga teliko i prêtre motema Claudine Buka biso koto na biso to boma na biso mutu te to ke kobeta ka la bonne musique to kobinisa bato to kosepelisa bato to na banzembo ebele bato bakoya concert bakosepela bakozwa bamake oui to futaki bambongo na biso toyoki pe concert to sepeli eza ba concert musu ezaki balipa mate ko fele biso lipa mate ko fele te to koteka ba billet na biso bato bazoyi sa biso ke oto bandi promotion ba concert mususu lipa mate ko fele lipa mate ko fele let's concern on osombika lipa bazu pe so billet osombika ni ba bizwa billet OK sombaka essence ka ba kabelo ni billet na so biso ko sakana oh mais biso pendaka eza ba chayer eza bana ba courage bana ba wewa omona pendaka ba osomba billet billet za na 2500 francs voilà mutu to za na facilité osomba
soko lukaka soko sengi papa c'est toujours en fait ou en papa nyonso to emsa kota loboko na poche apesi moi du fan tonde zalaka ke to yebi ke jour wana ke profiter pe na jour on peut bi ke non férié zalaka bazaka na banda ku ber non so mbongo emona na te zake to profiter na jour bon au moni héritier avant na nkoy oui reste na muta ba stratégie moni ka ba stratégie de là nango yango pe héritier soit lelo mona mdeke oui biro héritier au centime qui to ko mona mdeke ba jomo dango ki casper au mona ba maître de lit chungu mona mdeke ba maître CD lamba au mona mdeke biro kitoko là on sala biro kitoko sala lision na biro ah là on ba biro kitoko tena comme c'est ya biso on a landa na biso ba te ba timisu lelo na ba orchestre na bango o senti ke baba ah biro wana mtezo ko ma leader biro wana ezali toyebi to comme ma place wana continuer biso lelo orchestre na biso ezaka féliciter biro héritier kitoko orchestre héritier kitoko ba musique héritier jusqu'à présent non boza féliciter non bodangité non je biso que toza na fiti to na makito préparer de to ya tondi sa stade de marti to préparer de to betela ba la bonne musique ba to baza calme orchestre baza penda poser mo ka ba merci à moi là boko yo ka penda ba ambulance boko ka ba Jack Love boko yo ka ba Miembe boko yo ka ba Olivier boko yo ka ba chef Mishka boko yo ka yanga ipenda kati batanga wetu boko yo ka penza biso ke batu ba osepela to mona pe chakera ba foudre boko yo ka bango na kosakana ti voilà donc boko yo ka bango ko biso pena artiste ça partageaka au monde na obeta na concert wana o senti pena ko bisa Yembe yemba a bisa Olivier yemba ezana ba orchestre mususu ba leader baza ba égoïste biso leader na biso azaka égoïste alia kana ba musicien na azala kana ba musicien na ondo mona ndeke oui kitoko donc tout le monde a vraiment hérité watanabe a repensé à mission et chanson ya zone maison yango wana wenge akobimisa bango partage esprit wenge ninga tout ça ba mission ah sona tête tendai maboko banko senti bien que mutake pas tête a sepeli te ah qui pas fait choisir ma tata o senti bien que batu ba sepela o senti bien que ah tali penza boalite ah Yannick Kinia bosolo na ba musicien ezalaka bongo ezalaka pena bongo ka ba cascasserie ka poison baya uli Michel Kodambo ya partageaka ya ba leader mususu loko ya solo la na masane mutap kabelake alinga kutu te musicien na ya solana oh parce que biso wenge ya bongo to clean biso na clean. OK, merci Janvier Wata, merci na Noël Okito mbote na yo depuis London City Noël Okito pourquoi pas na mon boss Fiston Ituku Mokondaka no soleil mon boss Fiston Ituku MDD business de janvier na sero ndongo lobi makambo ba bureau et rappeler ngape otali makambo oyo so sala na bureau ya jet set parce que mino nyonso bana wenge te watanable moi te ya boya na ya boya na te faire le rapport à mon wenge te ya ba quartier la tena il faut pour na ba muntara na mama aleka kana quartier la tena pe soutenir azamo na wenge quartier la azamo ya reconnaissant place o ya hôtel bango nyonso ba vienne ya problème te voilà faire rigolo la bureau faire rigolo là ekoti mbilinga muke to moni biso no to mona oyo ezoleka na internet ba golwa ba leli ba mesala ko lelela ba kolobela plutôt papa na biso Hervé mingi ba lelela ka ba lobela ka ba kotela ka ba bundela ka ba bitumba ba golwa ba kabwani ah félicitations Benande kabwani félicitations pour ba kabwani félicitations comme des jeunes Paul abeti ba misusu bazolela bazoki omona yango te natala kango sa jamboka vina ngampa kana peso moto wana na vina ngakati so lelo msusu ayen internet ya pona nga wana vina ngapale wana penda vie penda kebisa biso l'esprit mais nga banda sko cop liso na bango moto bango tout wande bazana yike chaque banda cop liso na bango janvier penda za na makambo liso na bango janvier penda ke wisuda omoni les gens là bele bazokumisa ba leader gauche à droite mais il faut ça na ba considération omoni biso ba janvier o so le to vandaka peut-être to kanganzo to vandaka na héritier pour quelque part considération ezali na numéro héritier so na komele na bi ah papouche naza na problème a rolandilanga soki likabu na komi omoni musala o to sala
naokosa oyo eza na barisque ebele eza mpenza na barisque ebele vie nanga sage ya mboka soki omoni ezosimba te balongwaka ndongo bolongwe kasi normal soki omoni balongwe te na état papa hervé bakabwane nde déjà bakombalibéral bagaulois libéral ngolo bali base libéré na bagaulois kala base bagaulois libéral base libéré na bango ngomona meke nde bazala akokolobela sikoyo motu nyonso tondanga lingi ndenge aza wana eza su te ke bagaulois te akosala nde makambo ndenge alingi baza su bafani mpenza vrai su te poni considération eza te omoni kopo tozosala mpe mwa considération mpe esalaka omoni so ozotambusa eloko mabe il faut baexplika mpe bino lelo biso tovandi na biso biro na biso esi oyokaka biro na biso bafinga chef chali ozotambusa retie mabe oyo batala maître gege motepela babiro na ye eza te ozomona ba-DMC na biso badadimolo ozomona bafrancis libaya toza toujours clean ozomona lelo ke de disque esalama te mbala moko stade de marché yobi ke banda makambo ebanda oyo moto ava beta stade de marché faut atala ba 3 4 5 disques oza na banzembo mpe ebele il faut sala succès mpe ye akorumela mais sikoyo lelo te héritier aza héritier vraiment risque nini eza risque te omoni mutu na mutu il faut profitaka na temps na yo ntango alobaka omoni kombo mpe elandaka ya tembe to torina ya tembe omoni mutu il faut profitaka na temps na yo na miniti oyo naokosa yo te diske oyo ezobeta koleka ya héritier eza te na succès na ye na maboko atali ke diske na ye ezopesa bagloire partout azotambola bato bazoyoka partout ville ya Kinshasa mobimba ozwi Congo ntina bato libanda ya mboka sikoyo atali sikoyo aza na makambo nde na maboko yango omoni aose eza na bato misusu bobimisi badiske me botali mpenza eyebetama te mc ezoyoka na makasi te mc ta imika bobenga bato bakoya te yango nde moye bobeta baconcert te yango nde omona biso so tosigne kobeta stade de marti mpo tomoni ke mionge mi demo carton tobimisa diske moko a souhaité bino ba bonne chance OK liboso. Te ba pesa so ba bonne chance ya bien ya mabe te. Omoni te bino lobi ke mona wenga souhaité bino ba bonne chance. Te ba bonne chance ya so tali na page na aoko mama mususu. Ozomona na ndenge mabe te tolingi bato ba pesa so ba bonne chance ezala ya bien mais ezala ya mabe te. Kwa bango tunde bazana bato ya wenge to yebi nde tambola 12 eza baza spontima. Kwa ndenge bambanda wana wenge ba vena so ba JDT bafe na biso bafe regola bafe na biso ba Bill Clinton bafe na biso ba Emeli alias ba Alain Pela ba Tutu Kaluji ba meka ata ko zete na makambo ya stade de marti mais so héritier aye malgré date no ye ba nete me fa tozo zela ka biso ya biso déjà komi près déjà biloko bazolamba kala mingi te bato bakosani balia bateli ko prête bazozela balia ba mama Yvonne Longomu bazozela balia basser na biso Claudine Ebuka motema teli ko prête bazozela balia ba Jomo Dango ba Jordan Fonseca bazozela balia biso kala mingi te le 25 décembre bokomona penda spectacle bokomona koyemba po erita yemba bokomona penda yemba yana bato misusu abandika akobina boeti asusa oyemba te biso batotine eza te bomona mpena héritier olia lisango nde bana wenge baliaka lisango yango tozobengaka bafanatike oyo ya tellement ebele biso biro na biso yango bastratégie na biso toza mo ebele bato bakosepela bastratégie na bino boobomba bastratégie na bino bobanzango retard bastratégie na bino promotion na retard obi nozobanga wana ya nzunga ma famille te totondisa na biso bato babanga te biso oza ya tembe ozomona lelo eza honneur ya wenge lobi kuna ezalaki honneur ya quartier latin lelo mpe ya wenge tala siko toute génération lelo basutena ya wenge lelo bato baosala misiki mpo na wenge siko tala sikoyo dernier fils ya wenge kaka yo wana siko tala siko bana maison mère baopeseka chance bana bcbg baopeseka chance et surtout loko eza anniversaire ya papa tala sikoyo yango toyebisa bana ntiango kwa lelo mpe naokosa yo te internet okomotama partout nayebi soki bana ntiango délégation nayebi ke baokitaka deja bana kisensu bana lemba bakoya kaka yobi kaka deja bana ntiango ndenge ezalaka deja baa bacourage so babaki eteka deja so babima 4 heures deja babana malema so oza mbonga transport babima 4 heures omona bango wana deja ntiango wana masina njili kingasani ya suka bana ya kimbantseke bakoya mpenza kosoutenir héritier bana ngaba bana lemba bana limete kingabwa boya penda tellement belé boya kosepela la bonne musique surtout na ba coopérant jeune frère na bino yona ya liaka na bato ya zalo kwa artiste musu te msoko beno ateka
atika boy mais il peut aller à Nabat sur l'équipe place on senti ba chèque bayaka sur l'équipe place au monde après que ba jeune balandaraï en plus sur ça on va partager si quoi ba tu boya on partager naie boyo ka la bonne musique et vous a bien to sepela na bino elongo mais que to kobina ba merci à moi na bazawana ba Shakira bazawana vraiment ba Liz bazawana ba Foudre bazawana ba Jires Foot bazawana ba tu ba kosepela boya penza tellement belé to benga ba fanatique to bolina biso la team Wata boya oyamba pe ba mission na bino les 17 o déjà ba osana Kinshasa voilà tous les fanatiques au alinga oh na fanatique ya Miyembe to mona banderole oh na fanatique ya Bercy bana ngiringi botombola ba banderole oh bana barumbu Jires Foot botombo elai oh bana limité Mishka zawana arnaqué azawana botombola ba banderole boya koyamba ba musicien na bino bo soutenir bango bo fortifier bango et ça bien surtout sur le monde déjà population na kati Europe boyamba bango et ça tellement bien. En parlant de banderole, il y a stade Elmati, mais il y a sponsor tout le monde en regardé. Non, sponsor pour tout le monde qui déjà Francis Dibé a confirmé que sponsor n'a pas encore, mais tout le monde a banderole, il y a encore été simbité au terrain. Déjà publicité déjà pour mon qui reçoit Wata Emoro déjà ça j'appelle, a dit que déjà tout ça dans sponsor n'a pas son koi. Pour mon calamité déjà banderole ils sont battus dans circuler. Pour qui n'a pas vraiment rappelé la réelle déjà bisomoro déjà mon a que bateli ko prête bazo mat ça ba jomo dang bazo mat ça ba tête pendai bazo mat. Oui tout ça lié à Nabatu. Ma patronne sur la ville à Kinshasa. Tout ce qui est non Nicolas l'autre est 40. L'autre est 9. Les 9. Tout ce qui est au moins à 14 jours. Et à Mouké déjà. Déjà Mouké, déjà Gaïbé. Publicité j'aime sur. Là si pour la mission Wingi na yeli que etonda. Déjà sur Bobalo temps on a déjà panneau mais le combien sponsor bientôt on a que banderole encore partout la ville à Kinshasa mobile. Il y a encore un sponsor là, c'est pas Nicolas. Na bandé on met na mando mais la encore pour héritier pour un sponsor. Nicolas on met là. C'est quoi héritier pardon, na bengo héritier Janvier Wata. Attends héritier ça papa moi na et le comment Janvier Wata na ba stade de martyrs de chez Betami ya Wenge Betami ya. Na stade de martyrs ya Wata. Tout c'est la nuit. Il y a spécial auto monde. Soto bien spécial au monde a été examen passe. Pour voir toi qui a koyimba. Pour battre Yolanda ka concert pour na koyimba na spectacle. Mais ça na stade de martyrs différence c'est zapwani. Et ça na batu musu ba kenda ba stade de martyrs ndenge ba bulai ko kebebi ke toyo ka la bonne musique ba yoka ngote. To lande spectacle ko toyo ke yoka nzembo ba yoka te. Ba yoka ka ba avanti. Et ça ko muta pesi mbongo na e. Ngali ya biloka bi omra biloko balamba mo bien te. Mutu tout aller là-bas. Biso ce ko de FC batu. Oh bon mon a koto kuna bo sepela kité. Boya siko pa na biso bo vivre siko la bonne musique. Boya pena boyoka lumière. Boyoka pena son. Boyoka pena spectacle. Boyoka na koyemba. Ezamwa différent. Kwa biso bat boyemba. Bat bo sepela na bando senga ba chana bango héritier obete la bon pona yebike ba fanatique héritier balinga ba BM. Balinga ba la coyote ba gombe na gombe ba royo ba Rachel Futa nazo ebiso ba raquer na biso ke ba ko sepela ya ko sakana te banzembo na bino o héritier yembela bino na miange mi demo boroyo kayam en plus boroyo kapena banzembo mususu o ayemba na maison mère boroyo kapenza la bonne musique yo na si ba bon moi eloko moi ntwaka pe ko bima kala mingi beta bokobi na biso na bango to yokana ka te a bercer à moi niata bango ba bon encore bercer on a surtout pour passer la mise la côte à mambo déjà ça coûte en orchestre mais ala ni crime bon crime morote un album autre c'est rappelé que bercer nous d'abord un album ya Watanabe te bercer ça déjà muta show sera mati déjà sera beaucoup monde na public aux zones c'est là ah déjà na ba crime ya muta makabu ya muta show déjà mati ba tu déjà ba senti que oui ya moi na côté biso to wana ça wenye wo senti que oui so wenye biso na bango to yokana biso na bango to yokana kati likamba mabele te bat ba banda martyr wana wenye biso sko yeba na wenye likamba mabele ça bon likamba mabele biso na bango to yokana kati likamba mabele biso na bango to yokana kati likamba mabele to ela mabele mabela wenye na Janvier Wata Janvier Mokonzi libala ya Karim Mokonzi muninga bali sepela lepeso bali oya muninga bali sepela na mawa mingi na bato em subo yo kantima
toyebi ke bino bobala mais mabala esimba te ndeko na bino sœur na bino bopesa chance eza na bato ebele baolekaka ye mpe libala ngo okufa te lokola ya Grace Temo ekufi lokola ya Yvette Kalongo ekufa lokola ya sœur na biso Yvette Mayambe ekufa bolingi mpe kaka ya Karine ekufa bozala ata motema malamu aza camarade na bino aza ndeko na bino aolongola bino soni en plus star na bino ya YouTube numéro 1 na bino ya YouTube bama Yvonne Longombo bachinois bana mama bozala déjà ya kosepela papa Kim 3 fois mwana poto bila ya kala ya tango penza ya Zaire baza déjà ya kosepela nazoyebisa o déjà bachinois bana membre baza ya kosepela boyembela ata moninga ata boyebi bosolola bofélicité ata félicitation Karine Mokonzi alongoli bino soni lelo msu nde bamona bino boya bapetepete sport nde bamona bino ke bajournaliste ya YouTube ozaka mitakala pete babalaka te mais lelo YouTube ebalisi YouTube minene na kaka na YouTube ana moto azalaki journaliste ya YouTube akesa bana Congo te siko kombo ya liboso ya YouTube eza Karine siko alongoli biso soni eza exemple à suivre au moins loka Karine abali muni ayi biso ke bamabale kelandana kwa libera bali liboso ba ola ba ndeko bala bonde ko bala omoni bande kobala mais ndenge ya Karine te siko ya Karine nde elakisa penake oui youtubeuse journaliste il faut bala il faut vendre donc libala il faut bota siko yesu ko opesa bato nda exemple autika makambo nyonso asala te so mobali na biatika autika wana sike to makambo ya Karine emo mais mobali ayebi ke wana eza cope na ye akenda musala aliaka wana c'est normal wana eza cope na biso ela okoma mwasi libala esenga bamama mosu okotona osimba bon wana kaka Karine emo oyo ye mo ayebi ndenge amemilaka makamama YouTube po lelo so biso toza na cope oyo bapapa ki mwana poto ya kala bayebi baya Willy Michel Code Mboka soto solola na bango bien loka ba maman Brasil Bokomba ba Lisa Crédit Lionel loka ba Patrick Mungu je t'aime na peso bango te place oza loka ba sena so ba Lisa Crédit bazawana Lisa Crédit Lionel ko soto ba sena so ba JM Fashion Meta elengezanga lipasa na peso bango te ba Claudine Mbuka ti loto solola na bango pour visibilité na nga c'est Karine Mokonzi la baronne la patronne mwana pena mère j'avais mon ya palais c'est fort. Si tu as capacité pour se pédagoguer, vous n'avez pas. Félicitations à Cynthia Kapachi, autobaxa bébé monsieur. Bien les basos c'est trop. Ah Cynthia. Tu comprends tes gens ma bête tes bénédiction. Yaya bala. Pas s'intéresser intéressant bon te sert nanga. Ah. Te libala yaka mutu yaka na ngonga na ela ngonga ne ko ko bala. Na ba ajo ba s'intéresser intéressant ma bé. Oh. Pas s'intéresser intéressant bon te yaya. Tobo ite bana ba bénédiction to komema wana bana biso na moi engagement ça la et combien vas y libana ndebo mo baba s'intéresser on kasi na ba âge wana vraiment ba s'intéresser tarabino te muta na volonté na merci janvier to comme na suka émission na biso mo bali sepela voilà mninga bali sepela on de la faire par rapport à émission na biso mokolo ya lelo bon na sepela émission kitoko makasi ado yura pesi ba moto place aza na bosenda nel ka ba facette wana penda ya kati ba tutu bozara penda ya na Congo mikili na pesi bino penda moto place boza na pesi bino ka ba fanatique toujours hérité na bobo ça na penda date le 25 décembre toujours ba délégation sur ta auto par là pour le penda que concert robeta makabutu sécurité est assurée botinda bana na bino boya ko savourer la bonne musique il y a héritier et kozala bien biso muta ko kufa te ba ambulance et kozala quoi rouge et kozala to lingi buzo bate mutso na tablette na portable na okobima na en plus sécurité bando ba reçoit bino banda libanda tina kati ton concert reçoit sécurité reçoit bino arobimisa bino pour nous négocier te makamu nyonso mabe o bino bozo penser biso pa na biso ekozala te boya pena te ko mo soma ba billet de fo komi ko to na porte l'axi bio komi kuno pesi mbongo komi kuno l'axi bio kuno pesi mbongo voilà banani kasi to no bikama te so somi billet na o mona pe ko kota na malaise parce que les gars qui payent la billet 2500 $900 VIP au bateau au vendre. Bien on t'a relate ti na kati mbala moko so donc na sécurité assurée. Botinda bana bino boya pinda pour sepela avec héritier wa tato torine ya tembi ba gi basket mo konza double continent na ebi déjà bazawa
Ekiri Tchongo Mobimba Bazali Awa Maureen Bola B50 de la presse na yebike tokozala ba Magali Congo tokozala na ba Fenek Mokonzi tokozala na ba Dorcas Kapela tokozala biso nyonso base complet ya kosakana te boya penza ebele ko savourer biso mo ba chanter tokotika te le 17 déjà to wana en aéroport tokozala ba musicien après tozongi na bango to yebike conférence de presse bezali ba tout oza na question ko poser héritier aoza libre aosola na bino yesa mesa na bino les gens battu quoi va na bino on pas surtout presse pour soutenir artiste na bino na bino pour soutenir pour nini ba temele ba pesa na bino chance surtout na YouTube les seuls musiciens artistes ou a pesa bino chance pour bande ko yamba ya ande ko leka na YouTube ils allaient hériter na cirque boya tellement belé le 25 décembre boya pour savourer la bonne musique avec Héritier Wata Totorina Yatembe na bo santé papa ki moi na poto ya kala na peso mote maman Brazil beaucoup na bo santé chez la base tonton de la ville na kata Montréal yepé ba polo c'est mati a bisinga na ba banderole tonton de la ville chez la base teliko y prêtre ba bisou o toi nga benga nga pona contact et rosala moi bien plus de 143 89 50 53 549 plus 243 89 50 53 549. Check. Ok, merci Janvier Wata, Janvier Mokonzi. Merci Nayo pour notre temps au Pessibiso. Merci Nabalandi Nyon surtout ya Congo Mokili, pourquoi pas. Merci à ma tata Régine Congolo, merci Nayo. Merci na Tété qui dit chez ma maman chérie, pourquoi pas. Merci na Sarah et Congo Venise Julie Moulongama. Julie Moulongama, maman qui a ma passe, pourquoi pas Cathy Emerance et tout pour mes copines, je vous aime beaucoup. Ganditi, la patronat, ma chérie d'amour, Ganditi, merci la bilonion sur le PC qui biso. Tant ya kolanda biso, tokutani mbalasima ceux qui nous ambe azolité. Bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.